Bonjour, bande konanga ezanga mamuluba. J'espère que vous allez malamu biskanya sobozwami. Na tongo alelo, je voulais parler un peu. Nangina lo baboy. Je vais parler biso ba congolais, zaïroise et puis l'état ya mutumundu en général. Bande konanga. Boyebi tozokota katikati ya 2020. Hein? Mutumoindo dans son entièreté, ezalo en Amérique, oyaza en Afrique, continue à se lamenter de la même lamentation. Lamentation ezali nini? Que yepe a kokakoza l'indépendant à se sentir libre na mokilio na ye. Boyebi pona nini après tous ces siècles, lamentation mutumoindo ezaka le même, ezo changé te. Bon, wana sikotokota mo exemple biblique mukie hein po bino bosi bozalaka bino nde mutu boloba boza ba Kristo no tokota kasi na Bible. Omoni Israël selon la Bible. Tangu nzamba bimisi bango na Egypte. Avant na avancer to afungola parenthèse mukie. Bino batu botanga na école boyebi quand même carte géographique ya mokili. La distance entre Israël na Égypte n'est pas une forte distance. Boyete Et aussi, peuple wana ceux qui bazalaka ba Abraham ba utaka ceux pe ba Kenan et tout, ezaka ka histoire ezo remie ka na région wana non? Pensez-vous que pendant 2 siècles le peuple wana bazalaka na kiboumbu na Égypte, batikalaka koye bate comment ils pouvaient retourner na Israël, n'est pas inabango? Ce n'était pas la Nile River qui était leur obstacle. Parce qu'après tout ce temps, ce peuple a yebaki maï, a mesanaki na maï. Après tout, Nile River était essentiel pour l'économie égyptienne. Et eux, s'ils étaient des esclaves, je doute fort que c'est Pharaoh qui allait kotoka maï na rivière. Ils étaient des esclaves, n'est-ce pas? Bazaki na ba pirogue, tout ce que mutu afanda ka kote maï, azalaka nango besoin sûrement babaki ko pêcher, babaki ko traverser ba rivière na ba pirogue. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui avait fait que pendant tout ce temps, peuple wana na oppression, peuple wana avec une identité arrachée, il s'est retrouvé esclave sur une terre étrangère. Mais le peuple n'a jamais eu la conscience de traverser Israël qui n'était pas trop loin. Je suis en train de dire l'état mental. Moses bobelelaka. Le nom Moses veut dire tirer des eaux. Hein, pour bazulaka mwana na mai boebi histoire. Donc, Hébreu ayebaki mai. Ce n'est pas l'eau qui empêchait Hébreu à traverser de l'autre côté. Et l'eau pour gardaka Hebrews, l'esclavagisme, c'était que la conscience, la lumière n'a ne déclenché qu'à la conscience na bangote. Après Bamboule Belé na itawana, Hebrew avait accepté sa condition. Hebrew s'est identifié avec l'esclavagisme à trouver un comme normal. Que idée même, il y a que to longwa wa to kende sika to kozala kasko libéré sika yonzamba lobaka to kozwa conscience wana ne leur venait pas. Peuple déjà s'adapter dans circonstances na bango et puis ils ont trouvé ça normal. Pour na lelo to beta ba histoire to beta kalelo de ce peuple là. Il fallait que, à travers Moses, Dieu s'est levé, mais il a utilisé Moses. A kekoye bisabango boyo kalikambal boso Moses a bisabango. Alors bah qui était ko éveil patriotique. Non, si on veut parler de patrie, il fallait kakaloba toke na mboka wana ndemboka na biso parce que patrie n'est rien d'autre que les frontières oyo ezo collection ke za mboka na yo kuna mboka ya baninga. Tu ne peux pas voir l'éveil patriotique quand il n'y a pas l'éveil de conscience. Ce que ça m'a patriotique, alors il fallait que ce soit parce que quand ils sont là, peut-être ils ont adopté ici d'autres nationalités. Patriotisme yangwana, patriot yangwana. Mais vous voyez que quand nous parlons d'abord, il faut reconnaître valeur na ye, yamabele na ye, patrie na ye za réellement nini. Quand la conscience là est déclenchée, c'est en ce moment-là que vous n'aurez même pas demandé à l'homme de se battre pour sa patrie. Ye moko kote le makendo ko bunda parce que za conscient na eloko ya zo bundela pour préserver. Mais une personne qui est en train de fonctionner à un niveau de subconscience,
ou bien bobengaka inconscience na ndenge bobengaka aza na patrie ata moko ya okende kobundela te. Parce que même s'il est sur une terre étrangère, même si aza na état ya esclavagisme, la personne aza na mayela komona te ke état on aza nango eza état boumbu. Que fais-je pour nami donna se libérer na état oyo? Mayele wane ko kozala na état? Yango wana eloko pa liboso na nzambe selon la Bible, alobi na Moses, je suis le Dieu de tes ancêtres. Abandi kotangele bakomba bakoko na ye. Dans un autre mot, on a simplifié le langage. Est-ce que le peuple hébreu était le seul peuple sur la terre? Non. Tant nzamba zoko s'identifier na anglais ya à s'approprier, donc bino boza yanga. Cela veut dire que ba wana pe bazali pe na bao ya bango batata na banzambe na bango na ba mabele na bango quoi que soit meza ya baninga. Baluba mikolo nyonso boloba ko kwa bende kulu kwa muchi. Bolobela kango kaka tika boloba kaka slogan. Bososolaka te que réellement chez autrui c'est comme quelqu'un qui est sur un arbre. Bakwa ko kataka trompe ya nzete wana na yo mutu na ba branche na ba nzete na osiboko bambana na se. Likolo nzete zepai na yote. Ozalika ke pa ya bato. Tangu nzamba eve na kati ya Moses. Identité nano. Que yo Moses, voici ce que toi tu es. Moses tango a comprendre yango. Bien sûr, boyebi les détails, kaka na assistance ya Nzambe na Aaron lokola zalaka eloquent avec speech na ye, ba ke kuna ko ebisa Pharaoh makambo boyebi ndenge balobaka. Mais botala lisusu, toi avancer. Même si bon Nzambe mtuskoy ko intervenir na peuple hébreu wana. Vous ne croyez pas vous que Nzambe ayebi carte ya mokili ke batoyo et pas ina bango ne donc distance entre Israël et ta ya prospérité na eta na bango ki bombu la distance n'est pas trop grande, n'est-ce pas? Nzambe na yebaki tenge nga ozonga ponka na Egypte mbala moko koti bango na Israël? Non. Nzambe wana kenan ko contourner bango bafandi na désert. Et ironiquement cette génération là qui est sortie de l'Égypte, qui a vu la grandeur de Dieu devant leurs yeux, cette génération-là n'est pas entrée dans la terre promise. Cette génération-là, elle est dans le désert. Bana na bango, dirigé par Joshua, elle est dans la terre promise. Je suis en train de dire ceci. Et ça n'a rien à voir avec Nzamba Linga Kibango, Talinga Kibango. Non, non. Abenga Kibango son peuple. Alinga Kibango. Mais Nzamba ko linga yo. Butu titongo sa linga kayo kaka. Mais soko za mato imangongi. Soko poni no zalaka moumbu. Soko poni no kibuzoba. Olingi soko Nzamba salandenge nini. Nzamba c'est vrai, c'est un Dieu lent en colère. Mais tango atele maka agir. Soko zola Nzamba ko lingi. Donc obini se maringa. Mais on vivre ce quoi aspect pas mususu négatif te akosila na yo na bupete l'esprit a bien mais qui buzoba na yo jamais va changer le plan de Dieu pour na bomo ina yo ezaka yo mutute. Quand Dieu dit que j'ai béni Abraham, bénédiction Abraham qui n'est se manifester des siècles après à travers la descendance d'Abraham. La bénédiction de Jessé se présenta par son fils King David. Bomoni, King David est la manifestation, il y a bénédiction, il y a Jessé, que la salvation, que le salut de Dieu est entré dans la maison de Jessé. Mais ce n'est pas Jessé, mutakoma kirwa mona kiango ekitani ya Jessé, ndenzamba elevaka. Bozolanda. Donc, tango nzambe soka lobina pamboli yo peuple congolais. Soki yozo pono l'exenzambe yozo no zoba contractual, osinyaka contrat kibuzoba. Olingi ko briser contrat wanate. Yo mutoko détourner le plan de Dieu pour na ba congolais te. S'il faut tika yo kufa na désert, tu mourras dans le désert. Et ta descendance entrera dans la terre promise parce que c'est la promesse qu'il avait fait à Abraham. Bozolanda, il n'est pas un homme pour changer à bouka promesse na ye. Attendez-les. Vision yazala kanango pour son peuple va s'accomplir. In between, vision na accomplissement, batumsus pe bakufaka na bango, mais bakufaka te parce que Dieu a été incapable, mais bakufaka pona buzoba na bango. Bakufaka pona inconscience na éviter na bango. Tellement il est qui puisque nzambe pas honoraka volonté pe ya moto. Yo soko lingi ko fungola maele te.
Soko lingi ko vivre na état ya bonheur onzamba déclara kite na bomo na yo. Bakokoloko na yo bakokota kana terre promise. Quant à toi, okokufira kaka na état no wana ba désert. Okokufa pe wana ko bongo soko kufinde saline. Nde changer bokasi na nzambe? Non, ça n'a rien à voir. Bomoni. Donc on se montre que c'était un peuple. Donc ils étaient en Égypte. Pourquoi peuple batantaka kokatisa de l'autre côté? Ça, tout ça là, c'est dans la tête. Un peuple qui n'est pas conscient, même si la distance entre lui et sa libération et son destin, et sa distance mondaine était, jamais ce peuple-là ose de prendre les pas vers sa libération. Parce que c'est un peuple qui s'est identifié, n'a été médiocre et qui boumbu, a accepté a comme s'identifier na oppresseur na ye. Tout exemple à mutumindo lelo. To banda na ba noir américain. Noir américain ba toki ba kokone na Afrique lokola ba umbu. Noir américain quelques siècles après Abraham Lincoln qui dit sur un bout de papier que voici j'accorde l'émancipation, il y a des esclaves. Qu'est-ce que les noirs américains ont fait? Batikalaka kozwa tanke mate que bon tozong na biso kasi na Afrique esika to utaka. Non. Ba fandi na donc un peuple émancipé de l'esclavagisme mais qui choisit de demeurer dans la Égypte. Mais ceux qui voyaient que dans toutes leurs chansons, il y a ba gospel. Bazoko yemba masolo ya ba rivière ba Jordan. Ba yemba ka masolo ba mira ba Jéricho. Ba yemba ka masolo ba Moses. Mais quand le temps était venu que Pharaoh a le bibo kende na bino kasimena boza libre. Le peuple là ba le bitoko kende tout ce qu'on connaît c'est les États-Unis. Donc un homme émancipé, mais tellement le cerveau et si kotakam PC a décidé de tikala na kati Égypte. Abosani que wutaka la oppresseur no lingaka yote yango wana il t'avait réduit na kiboumbu mais lelo lokola lobi que bon officiellement za sos moumbu dangaite mais le but peut-être qu'il a changé l'homme makanisi quoi décider lingayo. Aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons? Le fils des Africains, parce que quand tu es un Américain baza bande kona biso moi no babomi kuna na Minneapolis azali mwana makila ba africain nde bakeko boma kuna par qui? Par les mêmes blancs. Oyo kala, batoka kaba koko na yelo kola ba umbu. Moi, on a se retrouvé toujours, Mundela Zoko Laksakaye toujours méchant. C'était pourquoi? Parce que quand ses parents ont eu l'opportunité de réellement sortir de l'état d'esclavagisme, ils avaient fait le choix de demeurer avec Bandokina Bango. Yango wana lelo, mwana ya mutu mwindu, azo continuer ko yemba nzembo lamentation, oyo bakoko na bayembaka sur les champs de l'esclavagisme. Tango mutu moyindo azalaka kata ba coton na samoyi. Il se lamentait na forme ya banzembu na ye ndenge bomona ka ba rythme ba rhythm and blue. Ce que rhythm and blue, c'est vraiment un rythme africanisé. Mutu azoko yemba zo se lamenter ndeto bakana chiba ku kuimba kujila. Mutu azoko yemba zo se lamenter. Tilelo, l'homme noir continue à coller la katango azoko yemba. Mukolonini l'homme noir à côté le mapé abanda ko yebisa oya yebana ndenge Joshua yebisaka Israël ke boko yebisaka pe bana na bino sika nzambe na biso azwaka biso tozalaka baumbu botalo ya biso parcours et prenez gaffe et se répétez bosanisa ko yebisa bana na bino histoire oyo te mukolonini biso pe tokofandisa pe oya biso pe bana pendant que tokozala na biso terre promise to yebisa bango ke bana bomoni ki terre promise oyo tala sika nzambo na biso azwaka biso tala parcours na biso potoko mesika tozali lelo bobosana yango te. Comment on peut ça l'espoir à une descendance qui viendra quand Yomoko Zanon un esclave et tu es inconscient? Domoni. Donc vous voyez que Tilelo Boke Boyambi Banzambe Yabapaya. Vous êtes entré en contact avec tout ce que le roi du Nord vous avait apporté. Et l'Africain pleure que le Nord lui avait envahi. Africain pleure que le Nord lui a réduit à un rien. Mais quand tu comment je dis, tant que King Solomon a kendaki kotonga ba temple na kati ya Jerusalem pona ba honorer banzambe mususuana dans un autre langage, il s'est identifié na banzambe ya ba concubine na ye qui étaient les femmes de d'autres races. Alors, quand je parle de race, quand la Bible le baka race, et ça n'est nécessairement race ya couleur de tapote que yo zamundelo zamundu. Non. Race Bible est l'obelaka, et zalaka the kind, le kola.
Et net en anglais, je peux avoir les mêmes couleurs que toi, mais on n'est pas de même sorte. Mutako kozalaza moindo lokola yo na apparence. Mais beaucoup zala avec des états spirituels les autres na anglais mususu. Mutumso ko zala kana catégorie ba makila ne ba RH négative. Yo zana catégorie ba makila na ba RH positive. Bien sûr na miso zo mona ndeko na yo. Na miso lo bien mwane tu bo pesa ni mbote. Mais yo na yebo zandenge moko te ndenge nzamba mona la kabino. Yo zali 100% humain que Dieu a créé. Tu n'es pas une race corrompue. Oyo kuna goutte ya ba neflim e kotaka à travers ban centre na ye. Azali mwana ba neflim. Mais kozanga discernement fera que yo zo continue komona yende kona yo mais et puis batona ba miyebaka tu ba neflim mwana ba yebaka ke yo za ya bangote. Il me semble que c'est mutu azwaka conscience te ya ko reconnaître que neflim akoki jamais kolingaka ye ezalaka bana na nzambe. Bana na nzambe bazalaka na retard ya ko comprendre makambo. Bande konanga. Tangu yozwi mwana ya cobra ozoko pesa ye ozoko lese malamu po yo yokelie mawa parce que monaki mwana nazana détresse olobi o mawen olobi azane kaka mwana alors obandi ko pesa cobra wana peut-être ba tout na mutuka te lobi tangu cobra wana koli asio na venom bokolobanine faute za cobra okobengo cobra za mabe aza dangereux yo muto salaka cobra za la bénévolant te n'esprit ya bien tina ndenge nzamba salaka loko na banyama ngona ba personnalité yo muto salaka cobra za la bénévolant yangwana lelo komela ke malvolant yondo za maele te la nature de ce serpent là c'était ça un serpent dangereux et venimeux yo landi nani fake appearance false impression kaza mwana il n'est pas une menace na mutema ya mawa okeko pacifier monguna na yo donc ça lokola mutu yo moko zoko lengela liwa na yo te parce que tango yo zi mwana cobra ozoko encadrer très bien d'après yo omoni résultat final ko zala kanini donc oza lokola mutu moko yo moko na esprit ya bien oza wana encadraka eloko ko bomaka yo lobi ale mukololo kongo ko bomaka yo alobandi susu ko selamante oh biso passe ko sila ka mukolonini passe olinga ki passe na sila mukolonini passe na fela ke sila soki yo kendaki kozwa cobra wana te lokolo yo kendaki kozwa cobra o pacifier cobra bombaki ozanga ki ko reconnaître que la nature de ce serpent azali naturellement malvolant. Tanga ta histoire nyonso mokilo so qu'est-ce que ba pesi serpent nani attribution ya bénévolence azalaka toujours kaka malvolant. Ataza symbole ya santé tout. Mais une chose est vraie, le mot malvolance zanga kana serpente. Po azalaka unpredictable. Akoye bateke yom to bokola ki olesa kaye. So kalinga strike ako strike. Mais c'est à toi, l'être humain avec une conscience de reconnaître cela. Que oyo atazo ko apparaître kaza menace te. Azali menace parce qu'un jour akokoma ka grand kotika la kamukende nga wana te. Ata suyote akoswaka mwana na yo innocent batu. Mwana akozala nano comprendre te ke nyoka oyo azali deadly. Akoriska ka un jour apusani bo nyoka ke ko bomelo mwana. Descendance na yo ekei. Eke pona nini? Po yo papa o pacifiaka déjà danger. O batelaka danger auprès de toi. Yo ko ina danger te mwana na yo akeko ko na libulu wana. Mutu muindo. Il bozo conscience, je ne fais que crier. Tolingi bato ba flataka biso na ba mateye zangatina. Bolingi muto yebise bino yezo ko kangula yo, yezo ko tala likambo na yo, yezo ko salela yo boy. Matin, soyez sérieux bande ko nangai. Comment est-ce que Dieu qui dit que les pensées que j'ai pour toi sont des pensées de prospère, que alinga me mon état promis oya prometaka ba poko ko na yo. Mais yomo ko mutu ozaliko nanko ponga na mona ka mutu mwindo akoma ko sala ngona nko oui mutu mwindo akoma ne ko sala ngona nko yomo ko nanko na kitetu na yo olingeza la kaka na Egypte olingeza la kaka na désert excuse me c'est quoi déranger Yesu pona nini ozoko déranger Yesu pona nini et on se demande nzamba yo kaka biso te bolinga yo ko combien de fois tangu ya lobaki je t'appelle être la tête non pas la queue yom tolobisaka yango. Tant yo lo baki ke na ko rendre yo lumière parmi les nations. Yo mtebisa kasala ba déclaration wana. Siko soko mona ba souffrance na yo. Luko ye ba souffrance na yo nani mutaza source ya souffrance na yo. Et je pense bien que na ba recherche na wana tu arriveras à une conclusion
ke ezaka ka yo moko mutu ozali source ya ba souffrance okomi komona mutu ye moko ndakendaka komiloka bademo batangaka makanisi na yo te yo moko mutu okendaka kokota en contact no na badiabulu na yo tala biloko même baroi africain basala kokende koembrasaka baroi ya baeuropéen kochange bakombo baroi Alphonse la ozo kolongola même identité parce que kombo mutu c'est son identité même. Et quand tu enlèves ton identité pour l'autre identité, il y a un étranger, oyo kazako tunde neflim, boyo kalikamba mutumuindo. Mutumuindo aza intéressant moko ko sakanate. Donc mutumuindo ko, donc na habité des siècles passés, bakoko na biso, n'esprit a bien. Bakendaka na bangonde kokota en contact na bano ya nord oyo descenda ya ba neflim wana. Nde makambo bakoko na biso basala. Et vous vous posez la question, comment est-ce que l'Afrique était une place très très spirituelle, mais tango bayeba comme kokanga mtumwindu azangi habilité de se défendre. Moko se défendre ndenga nini yoba komisaka lokola Samson. Okay, kokota en contact na dilai la mwasi ya ras mosusu. Boza kind mon côté. Allez, mananga fitake balufu. Oyo moko kesko ko bandoko la kisaye, sekele ya bokasi na yo. Obebisi ekila. Ale ba Philistine, baye ba bwili yo. Samson alinga atombola loboko boye, loboko za ko kangam. Alinga tombola lokolo boye, azaya ko kangam. Il réalise que force ke yiye. Bomoni, pona nini? Yemo comme takendaki ko tia dilala litoi. Yemo comme takendaki ko bala dilala na ye. Et à travers dilala, mukolo moko Samson tala boye, juboku na bulalu. Chibelu na bulalu. Samson na mekana ngo beta batuma kofi ndenge na mesana, je suis un ancien boxeur. Azoko sala boye a remarqué que le kofi ke ndaka nulle part hein. Donc c'est ka tombole kaka loboko biloko moko zo retenir rien na mbeto. Yoka prière komi nango. Nzambe pesa ngai kaka force ya suka. Ngai na ba enemi na ngato silana. Tala makambo. Yo mutu nzamba lobi ko silana na ba enemi ya Israël. Yo mutu nzamba zana ba projet malamu na buzoba na yo na bilingalinga na yo na kokende ko s'associaka na banzambe ya barase mosusu banguna na yo baye ba bwilio minyoloro banguna na yo bake ba coloniser yo banguna na yo bakomo kotie lo ba poison alors comme isusu ko se lamenter kutu Samson zakata mwa mayele po ya lo bake tanzambe pisanga ta ya suka na sila na bango yo kabiso ya lelo biso kuto senga nzambe prière wana te. Biso prière na biso koma Yesu yaka kolongola ngai minyololo oyo. Oh, menene mutateke minyololo ngo. Po yo nzamba sa libera ko na Egypte. Ay libera ka bakoko na yo. Aussi kota na terre promise. Maintenant si kondenga nini chez toi tu te retrouves na ba minyololo no na mbetu. Nani mutateke yo ngo. Tetina ndenge bazoti yo minyololo. Yesu biso kazala ka témoin ba minyololo na wana. Oh, e fa minyololo yo moko ko milukela n'est-ce pas? Makambo bebeli yo. Mais biso kutu tokoma ko Yesu talo ko mukolo nini olingi mukolo nini asala eloko nini na mukolo nini pon esprit ya bien tango bakoko na biso bakendaka ko s'identifier na baro européen ba consultaka Yesu tango yo olobika Afrique to ebaka nzambe te nzamba mundele nde nzambo na yo o consultaka via Yesu Yesu ngo tango yaka na mokili. Pourquoi kasi akendaki nanu kokende ko target ba africain te? Po bino bolobi ke biso tozalaka bato ya nzambe te. Mais il fallait que Yesu konde ko sauver bisoti. Hein? Bomoni ka kendaki ne ko sukela kuna na Moyen-Orient pa ya bato yo bato ceux qui pa modèle ni dossier na bango. Parce que tozalaki déjà grand. On ne bouge pas l'équipe qui gagne. Hein? Yango na yela ko sein de l'Afrique ta kende ko fana ba Golgotha na Afrique. Tozalaki na besoin ya basali wana te. Yo moko kei komi komisa Samson. Alors comme ko luka Yesu aya ko libérer yo. Oh, nazo comprendre makambo te. Ya kenaki ko sila na ba descenda ba Neflim kuna na ba Moyen-Orient sika batona ba kita. To aya ki potala makambo ya na yo mutu mwindo na kati Afrique. Sikotanga ya kozonga kasope pour la deuxième fois. Azoko yela Armageddon na Yesu ki pe na roi ba Neflim, to azoko yela ko bundela makambo ya ba Congolais. Il faut tous la réaliste. Ce que vous avez dit, vous êtes en contact na bandoki na yo et que ba yeba kanjo kuna na mbetu quand tu devrais être un homme libre, olingi yeso sale loko nini ngana mitundaka. Wuta mutu muindu akenda ko kota en contact
na banzambe na ya bakamaradi na ya nord kuna aforjaka akonsultaka Yesu po tango ebebeli ye Yesu tango bozokende kokota bacontact na bino botukonsultaka ye bino bolingi Laurent bandaki koyawa Moïse ayako libere biso Laurent amemelaka bino nini amemelaki bino collier ya un vrai libérateur ayelaka bino cadeau historique amemeli bino na kitunga moko atie cobra na ye kanyoka ka batar na kendaki kozwa kuna na forêt équatoriale o bobenga kakabila wana na kitunga mususu ayeli bino ba Ougandais na ba Occident. Voici colis oyo votre libérateur amemelaka bino na kati ya Congo. Bofungolaka maboko bobeteli maboko. Voici libérateur ayeli biso ba cadeau. Kasa fungola ba cadeau ayelaka binoti. Afungola ba cadeau ango. Bosepelaka susu na ba cadeau ayela binote comment ça? Bino bolingaki Moïse. Moïse aye amemeli bino bifunda ba cadeau. Oyo nzambo na ye alobaki amemela bino. Boyoki yango ya bien. Maintenant tango ba memeli bino ba cadeau bokom hey, this is not what we bargained for. Bon. Oh, donc bino boponaka ba verset biblique kotanga. Parce que ngai natangi malamu. Bible zoloba nini? Un jour le Satan s'est levé contre Israël et il a poussé King David à numérer peuple. Acte 1 epesaki nzambe kanda. Quand Dieu a prononcé la punition, c'était tout le peuple Israël. Bakotaka na période moko ya souffrance. Mais ce n'est pas tout le peuple israélite. C'était le roi David. À cause na ye, son pays, son peuple a souffert. Un leader est une représentation d'un peuple. Tango bopesi mutu nguya alobela kabino. Ezali awanase et puis na lola mutu boponi oyo azali ko incarner binotu yewana. Tango mutu wana gafaka. C'est tout le pays qui en souffre aussi. Tango bino bokei ko belelo abino Moses bobenga ki ayela ki bino ba cadeau. Lelo nani mutu asubisaka conséquence ya ba cadeau oyo Moses wana memelaka bino Laurent. Eza binote? Mais attends na monde esprit. Mutu akokondana zalaka teka ka bino moko. Parce que bino tango bondima qui est comme votre président, bondima qui alors na malamu na mabenaye ke yenda comme ko représenter bino. Et tango amemela ki bino bebi funda na ya ba cobra na ba batar ne wana bazalaka na kingakati parce que kingakati za nani adresse ba batar. Olive lembe toyeba ka papa na ete. Toyoko azalaka muyombe. Tomone kuna kena Belgique kolela mundela batu. Yepe paternité douteuse. Yango na moni soki beti masola Aden esala ka digi na mutema. Po ye moko azalaka batares soki pe batares. Mobali ona ye adopté, yepe papa inconnu, akola na bazamba na ye. Soki eza le cas, alors ce serait le cas na ba Jeannette na ba Zoé. Donc kingakati azalaka adresse officielle ya ba batar. Sikoyo à leur tête c'était leur musela. Amemela kibino kifunda babatar pour moi na nyoka par définition zalaka peka ka batar yo sio mona nyoka ya mama ou bien nyoka papa fandi na banyoka na yaba na mike non mona nyoka nature na zalaka batar mama tiaka zema akeni na eti papa nyoka eske bakataki o wana mwanonga na botaka quelque part non chacun pour soi Dieu pour tous wana ndeza la idéologie banyoka kabila memeli bino identité bobandaki ko luka babatar na bino banyoka na bino bakobra na bino bango wana memela ki bino bakado bofanda na bango na kingakati. Tellement nous sommes très intéressants. Congolais baluki bengi kabila autorité morale na ye. Na mitunaka. Apesa ka bango morale lango na Kinyarwanda. OK likambuta Kinyarwanda zapeka ka munoko. Mais sikoyo na contenu ye ki morale na wana apesa ka bango ezalaka ninyo na ebite koyibelo kwa motu te, ko bomate, ko kosa te, ko manipule te, na mitunaka moralo ya pesa kabango. Ezala lobi yango na Kinyarwanda, na Kichinois, na Kianglais, na Kifrançais, contenu de substance ya moral wana ngai na ezalaka vraiment très très curieuse. Na yo ka pesa kabango quel moral? Po soka ko yebisa bango ke boyi bate. Ha! Ya koma milliardaire comment? Soka lobi na bango bobo mate. Ya boma comment? Soka lobio, il faut la droiture. Un clandestin qui entre dans les pays des gens,
qui a triché, qui a conspiré à koboma papa batu, voici à côté ya bino botambola na droiture. Ya longa na zalaka très curieuse ya koyeba. Moral oyo kabila pesa kayo mamujanini mabundi. Lobela biso nano. Autorité morale na yo, tomona yo na batenta batambwe mwamba, na batu mususu na kutu na ebite ba être ba exista kaka, po muto ya zana conscience en fait normalement c'est un animal. La différence entre un être humain avec un animal, animal n'a pas de conscience. Ezana fingite mezandenga mukina muteta nzambe tambolaka. Yo nzamba kelio muntu, yo moko zoke ndeko fonctionner na même dimension lokola nyama. Olingi babengo nani? Yo mani batu bazaka na buzoba wana. Muto nzamba sara mutu normal. Bomoni azaka na buzoba marke wana. Sikoyo, Janine Mabundi, en tout cas, oeza penza bolu bojikema. Donc mutunanu source na yeza mabe. Yo zairose bengi autorité morale o na yo. Et on veut pleurer, oh Kabila selebiso boye, oh Kabila. Nani mutu apesa ka Kabila force na beki. Eza biso ba Congolais te. Nani mutu afungola kama boko ya mba papa na ye. Ezala kabiso te. Quand un peuple réagit toujours na ba émotion, yangwana ozomo na bo se retrouver na ba leader lokola ba Kabila. Yangwana ozomo na bo se retrouver na ba pasteur lokola ba Mukuna. Quelque part le Mukuna na eza ba manifestation ya votre état d'être. On ne peut pas envoyer un homme grand, un voyou qui doit diriger et aussi mbate. Mais un voyou, on lui envoie aussi un voyou comme lui. Pour niveau à voyou wana yango wana. Olingi biloko ya bana bakenda opesa ngona ba imbwa, bino bolingi ke makambu réservé à un grand peuple. Bakenda opesa ngo batu moko baza inconscient. Non. Oh Kabila zalaka buriko, alo bakate, azalaka na conscience te. Kasi ebongo bino bozana kango ndenge nini? Poso ki bino zalaka malamu, nde Kabila na zalaka na Congo te? Donc bomoni ke bino na Kabila, vous êtes normalement les oiseaux de même plumage. L'esprit a bien ça ko fingate. Parce que un leader est tiré parmi son peuple. Et ça la Kabila ou taka extérieur. Mais c'est vous les Congolais qui avez accepté Kabila. Donc, pour Bobona qui binona ye bozana makambo en commun. Kabila est entouré par les Congolais. Si on a un aspect spirituel, bande konanga. Et puis, ce n'est pas une très bonne chose, hein, qu'on provoque kakanda nzambe na vie na yo. Donc, nzamba fandi na ye, asi apambola kine bino, alinga bino, bino moko donc bosala ngo mission quotidienne. Ya koluka, mukolo mususu nzamba telema contre vous. Boakanda moko sakana te. Et loko zo bik sana no biso eza pona lanterne wana ya kanda nzambe. Ndo mwene loko na nepesa kabisa ta courage ya koloba ke tozala kana mboka Congo. Eza puisqu'il est encore lent dans sa colère. Mais lanterne ne veut rien dire pour toi yebite to sto comme une étape nini. Po yemo kwa yebitan ya lanterne wana. Peut-être que vous avez 100 ans pour comme en colère to koyebate. Peut-être même une année to yebite. Siko yonanga to yebite to comme déjà na étape nini. Pour avant siko kanda nzambe se déclencher. Mais malheur na muto yo afanda katia zela mona kanda nzambe se déclencher. Malheur na muto azo sala mabe et que le prophète de Dieu doit venir lui avertir. Makamba mabe comme la kamtuana. Quand Dieu commence à envoyer ses servants et ses serviteurs, baya koye bisayo mutu. Yeba keloko landaka ezalaka punition. Oui. Ezala barwa David, tangu prophète azo kende ko consulter ye. Ezala ki kozala vraiment na makambo positivité. Tangu akende ki pe kozaba nani babashiba na ye, si prophète akende ki kolobela ye. Quand le prophète de Dieu ayaka comme kwebisa mutu, nzamba zolo baboye, tika, yebela, yebaka ke lisu na nzambe za likolo na yo, mais na manière favorable était à toi. Yebite ke miso nzambe za kana deux fonctions. Côté mususu nzamba talaka mutu azoko ka plaisir na mutema. Koza pena lisu mususu nzamba talaka mutu azo talo pensa with a stern eye. Donc ozawana déjà au travers déjà kanda na ye. Ozo ko frapper déjà nerf déjà kanda kalate akosila na yo. Mais luko yebela tangu nzamba zoko permettre ozala envahi tangu nzamba zoko permettre bazo en captivité luko yebela zonga lisusu près nzambe ndenge Samson pa salaka
Quand il a compris bêtise, il a commettra ka. Tango a comprendre que Azasus na force était en face de ses ennemis. Azonga ke pa inanzambe. Pour que ndoko plaider kana malam. Comment yo mutoko kozala ok kokota en contact na biloko no kendo kota na en contact. Et même le makambo mabe dans la vie. Ou lui comprendre bozo continuer kaka. Bomilinga kate. Bomilinga kate. Mengana kolobelo komoko bandeko nanga ba congolais. Soki bozo continuer kaka. Na inconscience na buzo ba o na bino. Bandeko nanga. Le jour viendra nzamba ko sepelisa bino. Voici ce qui va arriver au Congo. Soki bo continuer. Vous serez envahi par plusieurs pays. Ce pays-là n'existera plus n'enge boyebeliango. Congolais se retrouvera captif ou servant d'un étranger. Boyebi masola psaume 127, je pense que c'est psaume 127. Israël bazoko lela wana bazana Babylone, je pense. Balobi ba vainqueur na bango batuni bango boyembe la biso un des meilleurs de vos chants. Bango batuni, comment chanterions-nous un chant de notre Dieu sur une terre étrangère? Nalingi na loba boy. Yo mutokolongola kinzbunzambete. Il restera toujours ton Dieu, il t'aimera toujours. Mais le temps viendra, à kotika yo kende kuna na Babylone. À kotika Babylone ya envahir yo. Lokola yo netano malam ya terre promise ozo boya kozala na conscience. Tu reconnaîtras ton Dieu en captivité. Parce qu'il restera toujours Dieu. Quand Israël était na Babylone, échangeait que lokata moko te ke nzamba zala ki toujours nzambe na bango. Bozo mona même exemple ya ba Daniel na Bible. Ça ne change rien. Mais yonde muto kozala sous contrôle ya banguna na yo. Dieu restera toujours ton Dieu. Pour jamais nzamba banguna wana bakokoma ka banzambe na yo. Non non. Nzamba zo permettre nde volonté na yo. Lokolo yo lingaka banzambe wana. Lokolo yo lingaka ba Babylonien na yo wana. Nzambe faut honorer volonté na yo. To maintenant to kitabande konanga er moko peto solola ka bien. Nzamba sala mutu azala muninga na ye. Asala kam na réflexion na ye. Mutu tanga zo benga nyama na kombo nango bino boka kanzamba lobaka na Adam non. Ko benge bongo te. Tina molonga ni Adam. Adam pengi Eve. Na nyoso boka kanzamba lobali kambo. Non. Et ça pona kolekse bino ke a honora kapé avis à mutu po apesaka l'homme dominion sur la terre ici là. Sikoy, tangu yo poni okendo kokota en contact na banzambe ya ba étranger. Olingi nzamba saleloko nini? Il a été clair comme le soleil dans la journée que ce que l'on boye voici les conséquences. Mais tangu yo kyoko landa sachant bien les conséquences. Olingi nzamba kolobano te kokendo kosambela nzamba na bamindele te roi Alphonse komeka kutute. Olingi nzamba lobani kokendo kokota na baloji wana te. Oloko nini nzamba bosanaka koloba avant oyo linga lobela yo. Hein? Te biso nyoso ba africain bakoko na biso bazo bakobetela so ba histoire ya mikano ya nzambe pa bakoko na biso. Eloko nini oyo bakoko babosanaka koyebisa bakoko na yo. Oyo lingi susu bako expliquer lelo. Nazo comprendre te. Eloko nini kimpa vita bosanaki kolobela biso. Oyo lelo bolingi suko ba susu kolakisa bino. Ya lobaka elle ne vous a pas averti na Babylone na ba européen. Bolingi ba lobela bino selo koni ya sika. Vous êtes un peuple qui connaît exactement comment marcher la droiture. Mais vous choisissez la voie de corruption. Vous choisissez d'aller vous identifier avec vos oppresseurs. Bolingi, ce point nzambe soka s'imposer bolobi nzambe za dictateur. Siko tango tikaka yo pe la kisa ta volonté. Ozo la nzambe volonté na yo. Olingi siko nzamba sala nini? Hein? Moko tota la kape gauche tota droite te. Yo si omona muto yo azokendo komilukela liwa. Nzamba frena le bin ange de mort. Tikaye kaka bon. Na comprendre autambola mabe me tikaye. Te? Do yo comme si nzambe master na yo. Que ce qui alobi que le salut des péchés c'est la mort. Oya ko sala malamu c'est la vie. Yo poni o sala ka ba péché na ba iniquité na yo. Maintenant tangu mort ezoko ya devant yo olingi nazo comprendre olingi na négocier lo konini. Potina ndengo bando sala ngwana si yo yanke. O la kisi nzambe ta volonté, n'est-ce pas? Te moto tanga sala kalikambu. Ça résonne que uti na mtema nena makanisi na ye. Tangu yo consciemment oza yanke. Koleka nzambe. Tangu yo consciemment okosala alliance na banguna na barasi ya ba vipère. OK. Tangu vipère asui yo. Olingi nzamba saleloko nini?
yo mutoko changer plan Nzambe pour na Congo. Ata bino te ba Congolais, vos enfants hériteront un Congo prospère. Soki yo décido zala kaka na désert, ozo koela kapso ba embrouillement. Oko kufila kaka netano wana désert, hein? Mais ça ne changera pas qu'un jour le fils d'un Congolais réellement prendra contrôle de son pays. Le jour viendra Congolais vraiment akovivaka na pe na kati ya Congo wana. Nyonso bo sala ba bulu yeke o bozo travaka na banguna, boko kufa boko kotaka na terre promise te. Batuma be. Vous les pasteurs congolais, bachor. Boko kufela na désert. Vous les politiciens congolais, bandoki, bakorrompus, boko kufela na désert. Et vous les petits peuples qui refusent de comprendre votre Dieu à vous, vous connaîtrez le même sort lokola ba leader bino bozali koponawana. Quel peuple qui se déclare oh avec beaucoup na il faut bima. Ah bon, mais bozaka grave. Mukunaza leader na bino en quoi? Ote parce que alobaki Kabila za Rwandais. Really? Oh, ah bon. OK. Kozana loko sika mukuna ebisi bino boyebaka te? Oh. OK, ngana kanisi ekutu muku na koyela bino loko moko extraordinaire. Ah, tangu hébreu bazoko nyoka makuna na Egypte. Ba bakate ke bazalaka ba hébreu, po yo ya ko rappeler batuke ba azar hébreu. Oh, na so comprendre te. Kongola mun azalaka na misu te to muku na alobela biso loko ni asika ya ki kolobo biso to yeba kite. Yo so mona nzamba bengi mutu. Mais à la fin de compte, il n'y a pas un changement derrière l'appel wana. Et c'est là qu'on a versé ni bino bat bolinga ka Bible. Et ça na Genèse, ton Abakuke, ton Apocalypse. Nga ipe bola kisanga, ipo nga na zalaka sisu chrétienté. Peut-être beaucoup ko expliquer nga verset ni na Bible. Excuse me. Là où Dieu soulève son serviteur, a kende na mission, surtout mission modèle oyo. Ya ko kende ko libérer son peuple et que ton moni résultat malongate, rien n'a abouti dans cette mission là. C'est Dieu qui lui a envoyé ou bien c'est la baconnerie naïe. Toute personne qui vient au nom de Dieu n'est pas envoyée de Dieu. Au moins pas dans le bon sens. Dieu peut permettre un faux prophète à cause de la prophétie. Mais c'est à toi d'avoir le discernement à Bakotuba Yaya. Hein? Quand on comprend que Batum ne fonctionne, quand on surtout bino ba Christo ya lokuta oyo. Avec wana sokoza mutu connecté avec l'esprit de Dieu. You know, you can feel it. Exactement bisaote. Bande konanga. Habilité à ressentir énergie à mutu. Ezala kanabinote. Dieu a créé être humain comme un être télépathique. Bolabi que Dieu est un esprit. Abraham, qui était juste pendant son temps, veut dire il avait la race naturelle de l'humain à 100%. Zala qui Natasha Makila Banefli Mwanate. Il a causé avec Dieu dans quel état? Qui a vu le visage de Dieu? Maintenant, si Dieu est un esprit, donc, na katina yo, soki molimo na nzambe zali, tu devrais être à mesure ya ko pressentir descenda ba neflim wana. Un neflim na mwana na nzambe courant le kakate. To matapena nto kita bande konanga, hein? Soki moni batu bazali dirigé par leader moko descenda ba neflim. Et que mutata moko zoko ko tala te attends. Muto nzamba tindi eteli kambo nzamba za na katite. Alors, hein, il faut te poser la question à Batoupe Bazolanda, les flimouana. Parce que qui s'assemble se ressemble. Hein? Mouto et Azoko s'identifier. Na race ya baneflim. Et puis à Zangi ko identifier bango. Boyebela. Boye moko pas de genre. Est-ce que ce mona loi que soit mususu? Moi, nanzambo solo. Bande konanga, je parle dans une expérience. Soko kutani kaka na mouto spirituellement, aza corrompu quelque part. Boza spirituellement ba ta même identité te. You will feel it. Okomona kaka makila na yo mutona zokota ote. Hein? Okomona ta makambune tout vraiment there's just something about that person. Okozala kaka oyebi kaka bato bazalaka I don't know. Pasteur na akotanga kaka te. Très souvent laisse le temps au temps okoya koyeba pourquoi pasteur na bando okota ote. Parce que pasteur na zaka viangor. Et l'esprit en toi. Comme, parce que nous sommes des êtres aussi spirituels, bande konanga.
C'est l'esprit en nous. Moute détectaka, l'énergie peut être au contraire na biso. Tango esprit na yo na kati ezo bouger que ikala ni jitul. Ke bana mutuana. Yebela. Parce que donne seulement le temps au temps. Mutuana okwa ko comprendre pourquoi obandaki ko douter na ye. There is always act mo comme mutuana ko posaka o comprendre oh zokanda zala kande de aventurier kaka pasteur onande boy. Ezele kali kambia temps. Tellement parce que yo za mwana na nzambe. L'esprit en toi t'a signalé que bana mtuana. You will feel it. So ki bomoni mwana na nzambe bazoko zoba ye. E pa ya ba descendant na ba neflim. Mtuana za mwana na nzambe te o. Amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Na lobi boye parce que nga na koloba nga vérité ndenge likambo eza. Ce que tu l'as ta Bible, hein? Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Mes brebis entendront ma voix, ils reconnaîtront ma voix. Bande konanga ngina loba, yo za moboti za papa. L'autre boboti ataba na 5. Mais un jour bana ba se retrouver basé belé na bana pa ba toti ataka na contexte ya fête, hein. Toti ke mwana na kombo John. Bana basé belé bazo sakana donc John na bana msusu bazo sakana n'est-ce pas? Baza bango tu bazo sakana. Mukolo msusu lobi, toi, viens ici. Otangina nkombote, hein. Okomona ke bana nyonso bako baluka po bayoki mutu abengi. Mais okomona par après ba misusu bakozonga ba continuer bango ko sakana. Oyo ya yo akotuna au moins est-ce que papa m'a appelé? C'est comme si j'ai entendu la voix de papa. Ozolanda eloko nini sali ke ye alo ba dirait papa m'a appelé mais bon mususu wana c'était très clair que mutwana na bango abenga ki bangote. Ça s'appelle hein, le lien de sang. Tango papa le baki toi viens ici makila ya mutegangaka. Yo na kati na yo comme tu es connecté avec ton papa. En toi tu as reconnu qu'on dirait wana c'est la voix de mon papa. Oyo aza makila na ete wana yepa yokaki kaka lokolo yo yokaki. Ma réagir te loko tamako te na kati ne bouger parce qu'il n'y a pas un lien biologique entre lui et le papa là. C'est la même chose bande konanga ibalo belabino na langage nini. Ils voient, mais ils ne voient pas parce que je n'ai pas ouvert leurs yeux. Ils entendent, mais ils ne entendent pas parce que je n'ai pas ouvert leurs oreilles. Bande konanga. Ce n'est pas parce que beaucoup kukuta na l'église que bino nyonso bozali na nature ya nzambe. Non. Botanga ko ba géant, ba neflim, bazalaka na mokili. Siko bino d'après bino ba neflim bakenda wapi. Te bino bobeta ka masolo à ce temps-là parce que quand vous commencez à prononcer le terme géant, bozo kaniso ba monstre. Yangwana bozo ko ka discerner bangote. Benga bango ndenge il faut que benga bango de neflim là. Ba diabulo ba fils de Dieu ba utaka na lola dose from heaven ba kitaka. Quand tu utilises ce terme là neflim, c'est là où tu comprendras que neflim akoki peut se présenter na forme ya mutu kaka lokola yo. Mais énergie eza na kati na ye no ya yo ezali courant na mai. You are not one of them. Yo zali anointed ya nzambe na lola. Tu portes l'identité de Dieu. Oyo neflim wana miyebeli ki aza mutu dimension nde sika na ye c'est fini. Nzambo ayo aza nzambe na ye te. Mais tango zo yeba ko comprendre loko wana te. Ndebo kenda kana ba église. Ashaba shaba shaba. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. Aza frère na sœur na mkolonini. Yesu kutalobaki mon père et ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon père dans les cieux. Ayaba kateke Maria bimsaka na libumoyo. Ayaba kateke wana za bande connaît biologique. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la spiritualité? Yo lingaki moli monde botayo? Non, le corps eza mayo emba pongolov nani. Hein, donc nzoto ezali mayon ya amna biso, hein, de cette chaîne de l'humanité. Hein? Ngana lobi boye. Yo lingi olingaki Maria botanani. Parce qu'il fallait qu'il y ait la forme naturelle. Aboti moi na normal naturel. Mais esprit ya mwana wana na ba esprit ya ba prêtre wana na kati ya ba synagogue e utaka na source moko te spirituellement yango Yesu fala kati ya ba prêtre na bazalaka ko sentir mal à l'aise po baza batu moko te. C'est la même chose bande konanga. Pourquoi besoin ba ko reconnaître te que bano aneflim baza ebele bano réellement nzambe bazalaka dans la minorité. Bangomba na bino na bokendaka ngana benga kango ba rencontre sociale ebisika bokendaka wana chaque dimanche
koganga oyebi mokileza pe na ba stress mingi c'est tout ngana mona kezalaka opportunité soit disant ba Kristo bakendaka kokutana comme ça baganga ka bashabla na bango babimisa mwa ba stress wana na mona kango teke bokenda ko lukelo ngina nzambe parce que bokenda lukelo ngina nzambe sika nzambe zalaka te yo se mono zana posa ya mutu balobi mutana fanda kakuna mais yo ken adresse mususu yo kenda ko lukamtu wana to kenda kino ko tambola. Quand vos pasteurs, bazaba occultistes, quand vos pasteurs, ba impudiques, nzamba zana na pasteur na binote. Na église na binote nzamba zalaka wana. Ok, na ko Satan na yo ke kokutana na batu, bobeta masolo comment tu vas ma sœur, comment tu vas mon frère. Yo kende ko lukalongi na nzambe te. Pour ceux qui yo réellement kende ko luka nzambe. Alinga ka signalo ke bisiko zo kende na zakuna te. Mais lokola ozanga ki ko comprendre ke bisiko kende kana chaque dimanche zalaka kuna te. Soit okendaka nde rencontre sociale tika kokosa nzambe nini okenda koluka yo ke koluka nzambe sika mulimo na impudicité renyaka azalaka wana donc eza hypothèse moko okenda kino kosala ba rencontre sociale ou bien po yo po yebi kop wana ndenge eza et ozoko jouer rôle ya ko distraire bana na nzambe parce que bande ko nango bi complot ba neflimu ezaka un complot très bien élaboré oh yeah. Mais ne vous trompez pas, ils sont partout, ils sont parmi nous. Naba misala, naba école, ils sont parmi nous. Parce que contact entre Bango et les filles des hommes et c'est salamaka. To bazala na sa mokilina biso. Ba na Bango nde bozo komona qui se retrouve dans des gouvernements, na ba église, ba mega church yo, ba aventurio bomonaka. Ezali ba manifestation, bien extension, ya ba neflim wana. Et ceux qui sont disant moi nanzambe, ozo zanga ko reconnaître yango. Alors le problème ce n'est pas avec les Nephilim. Yondo zana problème na yo. Qu'est-ce qu'il y a en toi ko zoko ko reconnaître te? Que molimo ezola banakati ya mutu wana na molimo nanzambe ezalaka Iran Irak. Mukuna aliaki na banguna na bino. Mukuna est un aventurier. Nzamba zana kati ya mukuna te. Mais pour attaquer Kabila, nous tous nous sommes contre Kabila. On traite maintenant Mukuna pour un héros. Mais à la fin des comptes, réfléchissons. Même si aujourd'hui, Babomi Kabila, qu'est-ce qui va changer? Et le côté. Roi belge, rien ne va changer après l'indépendance. Parce que c'est la conscience d'abord, Bande Konangayi. Lelo Kabila ko pikare kadiak, boubou alekani. What would have changed na Congo? Nothing. Aussi longtemps que l'homme congolais fonctionne toujours oui, bonjour. Aussi longtemps que l'homme congolais continue à fonctionner toujours dans la dimension, il y a ben conscience, rien ne va changer. Beaucoup de remplacer Kabila na voyou mususu. C'est tout ce qui va arriver. Donc, bande konangelo konazo ngana lo bezali que bo zo conscience, bo luka réellement, bo se libérer. Il fallait qu'il ne botia pression na ba ambassade wana ba étranger, o ba memela kabino ba leader na bino wana. Vous ne pouvez pas, bozali ko ganga, oh Kabila, mais raisonnement na bino ezaka kandenge zalaka. Congolais zoko kufa par fanatisme. Congolais zangi un esprit à discernement. Congolais embrasse son futur assassin à bras ouverts. Je pense plus que le problème à Congolais ça n'a rien à voir avec Kabila. Na ba mindele. Na uti koloba soki nyoka asui yo. Oh, nyoka za malvolant. Yo salaka bénévolant, poa comme malvolant. Hein? Te, n'esprit à bien. Kabila azane mututi sanguinaire. Ayaki a servir intérêt ya bisika utaka. Faut ezanan. Eza yo. Ye Kabila zo c'est la nature na ye. Mukolo Kabila kota l'intérêt à Congolais. Là vous devez vous poser des questions. Mais tout ce que Kabila fait, ce qu'il continue à faire, c'est tout à fait normal. C'est ça sa nature. Bande konanga. L'Afrique doit demander sincèrement donc une indépendance réelle sur tous les plans. Il faut bosser la Belgique a une obligation. Il y a aider à reconstruire le Congo parce que la Belgique a beaucoup bénéficié du Congo et le Congo n'a rien récolté après.
nde balutte il faut bosala. L'homme africain doit arriver à un point lui-même azali ko électionner ba leader na ye. Non pas les gens qu'on vous impose par vos oppresseurs. Mais avant beaucoup na ba point wana nyonso, bo bandana na ba basics, les fondamentaux hein, bo lukanzambo ya bino. Pour depuis peu bokenda pe ko yamba banzamba bato, bo gagner pe le côté, hein. Eza lokolo ko kanga me pa baninga, ba maltraiter ko bazo lection ko ezala ke pa noter, ozo kanoka kate. Mais olingi ba beta ko mikolo nyonso, mukolo yo kolemba. Kendo lukatata na yo te. Mukolo yo kolemba ba pasi na ba frappe hein. Okozoka courage okende ko lukatata na yo. Okoluko yebe pa ina bino ezalaka wapi. Mais aussi longtemps que mutuna na komi na point wana ko se poser question wana te. Aza muto ko continuer ko demeurer na esika banyoko la kaye. Il ne faut pas beaucoup comme un peuple moko vous êtes arrivé à un point vous vous identifiez maintenant avec vos oppresseurs, vous trouvez que c'est normal. Mukuna azali, Dieu n'est pas na kati lisolo mukuna. Ceux qui vous ont une émotion, alors vous méritez les pasteurs comme les mukuna. Il ne faut pas vous critiquer kabango. Et puis azaye moko te mukuna azali kaka goutte dans l'eau, basé belé. Mais ceux qui le nom mukuna azali héros à ba congolais. Alors Congolais ont mérité bamukuna wana. D'ailleurs, moi je vois même que Ndenga Penazomonela, là, Basa ba libéré mukuna. Il est réellement le pasteur des Congolais. Oui, oui. Ngai pendenga na zoko monela. Kabila wana na bakagame ceux qui pena ba kamere. Botika bango kimia parce que réellement ba dirija kabino, baza vos leaders. Mukolo bino bokomona. Que vous méritez mieux, que vous êtes un grand peuple, que vous méritez d'être dans la terre promise avec votre Dieu à vous. Boko zara na besoin mamuluba ko gangate. Bino moko boko telema boko loba attends, yen ça ne va pas. Mais ce qui n'a boko meka na point wana te, bo fanda na ba mukuna, bo fanda na ba kabila, bo fanda na ba kamere, bo fanda na ba chilombo. Voici ba leader bazoko représenter bino. Voici vos pasteurs. Hein? Parce que muto soka ebi ke yo ko yo zana ba connerie no kendo ko représenter ngali kambunini jamais na ko yaka pon na pes autorisation kendo lobela ka dans ma part mais tango bino bondimela bango bo sala ngona nko po mutu normal on zamba sala comment pasteur o azoko ko polluer la maison de l'Éternel bino bo baluka bolobio mu kone fabi mezama kambia kabila bobo sani nanu ke mutoyo même si kabila n'était pas là mutoyo n'est pas un bon serviteur c'est un con mais wana tout boti à côté parce que il a plaidé à votre petite émotion. OK, comme j'ai dit, c'est ma prière maintenant que mukuna soit libéré. C'est ma prière maintenant que l'église soit vraiment contrôler le peuple congolais. C'est vraiment mon souhait que le système qui est là est continué kaka kozala. Mukolo yo boko lemba yango, bino moko boko telema. Hein? Oui, oui. Mukolo boko loba que non, trop c'est trop. Toko moko luko abiso terre promise. Mutata moko kwa ko bisabino teke bosala bo. Bino moko boko mona ndenge ba Moses bako bima parmi vous. Boko mona ndenge ba Joshua bako bima parmi vous. Oui, oui. Maintenant boko na point wana te. Yango wana pona bino Égypte c'est normal. Ok, bandeko nangai, c'est ça là qui ngai mamulu, as always, I love you all and portez-vous bien à la prochaine.